résidence ya mama chaque côté awa batie biso na maotolela ye kaka sabimaki déjà awa. Est-ce que na mawa vraiment eza na moka bozolo bato eza ya solo vraiment na ezali pe lopango na ye te eza lopango ne te ya jaki ana lopango te asali mosala théâtre aza même na 1 mètre carré te anelo te donc ezali résidence te ntango ba résidence bato bakokata ezalaki pa na ye to eza ndako na ye to eza ndako ya famille non ya bénéficier te na théâtre te azwi eloko te foli kelemba po artiste abala soko yoki artiste comédie azobala landela ye bien okanga ye ba SMS atindaka okanga ezosenga toujours biflata oui voilà mais les programmes oyo ebimaki ya le 3 ya o baba panzaki wana yaki faux programme poto yoki ya Chaka Congo ndi mutalekaki na batiki yo mutalo Chaka Congo mais ngane bi Chaka te na programme ndi na tali écriture ya mutu wana eza Chaka Congo te non ya yete ya mutu mususu eza écriture na ina ndenge sinya ya Chaka Congo te na ndimite ya mutu mususu alors ko bamba Chaka Congo batunya likamute ko bamba ete tika Chaka Congo avana ye aza makila mabe batu bayina e kaka boye bayina e Chaka Congo asaka makambo ya bien mais batu ba oyine pe kaka l'état pe bimisa enveloppe nango soki lelo liwa to mona bakakezo ya problème na biso ezali enveloppe bimaka te so mutu akufi tozolinga enveloppe maka avant il faut toujours avoir médaille, il faut toujours avoir trophée. Ba trophée médaille tant tozong ba enveloppe ya na se ya kaki. Ya moni ba enveloppe wana nde tozo linga epesa maka bien na ba trophée wana pour que moto na moto azala mwa mabele na ya ta 2 mètres na ye etali o somba pe 1 mètre etali moto na moto za bisika na ye. Problème ya l'état sunga. L'artiste comédien faut dans la temps ya ko bima ko voyager aller retour abimaka pe ko tozo bimate tozali étouffé toza bloqué toza na accepter ya robima c'est ça passe artiste comédien mais lelo oyo ko kozala pe to beti lisolo ayo po bimi boepu liwa pe zuyo to kolela yo wapi yo pozaka ka idem lokola mama Chaka to yo pe so somba na yo na kati bakonga na kufi c'est facile na commune botianga na commune bolanga na commune ça va na commune oui mais to sali faux boulot to sali za faux et fouti nango te na suka nango balelanga na commune esili mais batila bino HG ofele bozo atrati bongo HG ko kunda yo éclaircir biso vraiment matanga ya solo ko bima le 3 ou ya liboso na zone la likambo ba résidence ya macha awa ya tozo lela ye asi abima ki deja awa donc sali biso ko to ya ko letia matanga awa sino asi aza moto sabima ki deja awa kala landi donc ezali résidence ya mama chaque côté awa batie biso na maotolela ye kaka sabimaki déjà awa. Est-ce que na mawa vraiment eza na moka bozolo bato eza ya solo vraiment na ezali pe lopango na ye te eza lopango ne te ya jaki ana lopango te asali mosala théâtre aza même na 1 mètre carré te anelo te donc ezali résidence te ntango ba résidence bato bakokata ezalaki pa na ye to eza ndako na ye to eza ndako ya famille non ya bénéficier te na théâtre te azwi eloko te. Mais est-ce que kotala vraiment Mama Chaka ebele ya temps oyo ya carrière na ye ya sali na monde ya théâtre lelo kaka boya ata un quart ya pamba ezate kaka mais ntango ototali na bamboka misusu l'état asungaka bato aza kotombola bato mpona mosala ya culture ya de mboka oyo soki culture na bango soki otali osepeli oluli na elengi oyebi ke na Burkina Faso baza na eloko kaka oyo etombola mboka nguba etombola mboka nguba kaka soki na Côte d'Ivoire bayebisa inyama eza bamboma mboma etombola mboka inyama lelo bakomolobela mpe kakao ya Côte d'Ivoire baolobela ngo mpe mwa moke
mais biso dans la forêt équatoriale où ezaki to côté bungi nan mais jamais balobela makambo na biso toza tolongwa tant que ça les locaux il faut tombola, il faut l'état tombola na bamboka misusu ya poto bâtisse comédien bazana numéro matricule bakoma ofuta bango na l'état Olandi ofuta bango na l'état mais biso sko awa l'état ne nous accompagne pas na mosala ya théâtre c'est pourquoi toza na échec un échec na mosala ya théâtre vous voyez donc moi na yo tango bandi ko beta balle hôtel qui azana élan ya balle a beta bien a dribbler bien yo accompagner pour akota boya akota ti soka na ibengezwa coach ibengezwa mwana nga uzumona mwana na au sepelisa bino à la longue est-ce que malgré mboka na biso Congo epesa bino vraiment ba opportunité te ya kozala oyo esengi bozala na mosala bozosala na mboka na biso Congo mais lelo to mona raso ki artiste moko akufi ba enveloppe quand même yaka nango et comme na sima famille sombi lopango et sali ceci cela enveloppe on ezo ya pona mowe to ezo ya pona famille ezo ya pona mowe famille des bénéfices famille bénéficier parce que mowe ya ça na nini mais dès que boloba l'artiste ne meurt jamais il faut pas des sons vivants tala webi na ki vivant soko tu loko mo ezaka elengi moko boye et dans le sombi ba chaise ama oyo balela ka manger au sommet ya sikata yo mona yo mozo tala ndako na yo o tie plasma na miro tali pe ndako na yo yo moko zo sepela na mosala ozo sala e futi yo biloko sombi mais oya sa kufi alali ata ba pesi avion au sana nini. Il faut des sons vivants. Tout ça, que le temps a programmé biso. Pourquoi pas? Pourquoi ça la quartier mon comédien? Pourquoi pas ça la monter? Quartier ba comédien. Tout le monde na Nigeria, tout le monde nango. Tout le monde na bamboka tout le monde nango. Pour que na France, au monde na Maggie, au monde na Maggie. Oui bien écoute toi. Bon merci. Tant on a beau t'amaiter mais actrice moko Maggie na France ke omona été o tambolo mo abimaka te o monete à la place batama ya bien o touyer dedans mais lelo komona papa Sele Masasi ka bamboza mutakala paka ya bulo na kati ya musala oyo vraiment esali pasi ndengo lobi ke bino ba artiste comédien boza peut-être négligé na ba coin moko boye mais lelo oyo ko kozala pe to beti lisolo ayo po bimi boye pou liwa pezuyo to kolela yo wapi yo pozaka ka idem lokola mama chako to yo pesi osomba na yo na kati bakonga na kufi c'est facile na commune. Botianga na commune, bolanga na commune, ça va? Na commune? Oui, mais tout ça il faut boulot. Boulot tout ça les affaires et fouti na ngote. Na suka na ngo bali langa na commune eseli. Mais batila bino HG ofele bozo traiter. Bon HG ko kunda yo. HG za pozo traiter mozu. Pozo traitement mais l'état peuple bimisa enveloppe na ngo soki lelo liwa to mona ba kakezo ya. Problème na biso ezali enveloppe bimaka te so moto akufi. Tozo linga enveloppe maka avant. Il faut toujours avoir médaille, il faut toujours avoir trophée. Ba trophée médaille tant aux ongles, enveloppe ya ranase ya kaki, ya moni ba enveloppe on est toujours linga et pesa maka bien na ba trophée wana pour que moto na moto za moi mabeli na ya ta 2 mètres na ye et ta di oh somba pe 1 mètre et ta li moto na moto za bisika na ye. Problème ya l'état sunga. L'artiste comédien faut dans la temps ya ko bima ko voyager aller retour abima ka pe ko tozo bima te tozali étouffé toza bloqué toza na accepter ya ko bima c'est ça pas si artiste comédien l'artiste comédien ndenga za wana pour abale faut ça la boy faut li kelembe pour artiste bala so yoki artiste comédien zo bala landela ye bien o kanga ye ba SMS atina ka o kanga do senga toujours bi flat oui voilà ngado mabanga pour abala nyongo muzozo bala na nyongo docteur oui mais pour le programme ya ba obsèque ezandenge nini betela na biso moi lisolongo mokie makambo nyonso se koki nango to bino moko bozo poussa na bino ba jour ngo po bozo zela lisu ba enveloppe ngo yaka to ndenge ni ça peut être normal même si tu l'enveloppe c'est normal. Non, pour balobi que matanga botiaki les 3. Les 3 ngo bokomi sous hôtel les 3 sous thé. Non, tu dois savoir que il y a Jackie Azali Baoba à la cour des grands.
aza petite machombete o ya kufile lo bakunda elobi rapide. Non, il faut couche nyonso elela ya Jackie bazwa temps ya kolela ya Jackie bazwa temps ya koleka ti toza kopusa mwa mikolo parce que na confinement balobi ke attroupement esalama te na libanda comme na kati totonda te or bato bana libanda so babi bakota awa place koka susu te donc bato bazwa ndambo à tour de rôle o baye lelo lobi bapemi bamsu baye ainsi de suite yango na mikolo ezopusa na ebele mpona kolela ya Jackie. Mais sinon ce soir il y aura un programme qu'on pourra fixer na famille ndenge tokosolola oyo bango bakokata ke jour tel nde tokosala makambo lelo nde programme ekosalema. Donc tozala patient parce que moto akoloba non na oui ezaka famille il faut famille nde baloba lokola balobaki tozeli balobi lelo donc lelo tokoya to nous soumettre na oyo famille balobi pour que ceux qui balobi to kunde les trois d'accord les trois mais les programmes oyo ebimaki ya les trois ya baba panzaki wana yaki faux programme otoki ya Chaka Congo ndi mutalekaki na bateki yo mutolo Chaka Congo mais ngane bi Chaka te na programme ndi na tali critère ya mutu wana eza Chaka Congo te non ya yete ya mutu msusu eza écriture na ina ndenge sinya ya Chaka Congo te na ndimite ya mutu msusu. Alors kobamba Chaka Congo batu nyalikamu te kobamba ete tika Chaka Congo avana ye aza makila mabe batu bayina ekaka boye bayina Chaka Congo asaka makambo ya bien mais batu ba oyine peka sikoyo pa koyina moto me loba opesinga kanda to sepesinga te mais biso ezali oyini ata moto ana sali bolamu boyini kaka tina ti eta moto musu moto asali me moto opeska ayebani pete oyo asalaki programme wana mais tolimbisa ye il y aura un programme oyo tosola lelo baparent bandeko ya Jackie oyo ekobima oyo bakodivulge yango na ndenge ya malamu. Oui, mais lelo tomoni papa Sele tomoni batu ba condamné HJ balobi ki hôpital nde bomi mama Chaka pour la négligence eza noni. Non na lingi to kota na polémique te tozole ya Jackie asakufi. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui arrache. Tant ya Jackie kokaki mardi le 15. Akufi mardi le 15 na 8h. Tant naye ekoki. Lelo sotolobi to condamné HJ. Mais HJ ezana bato babika na HJ. Banyo bakufi na HJ te. Et dakaka nzambe mutu ako accepter liwa ezo moto. To yé mutu ko arrêter liwa. Toke na point wana. So le bien condamné HJ, moi je ne vois pas le mal il y a HJ. Et ce qui est allé négligence basalaki. Yonanga tozalaki te. Donc to ninga to kota te na paramètre mosus o tozalaki te. To ya kotala ya Jackie akufto. Oui ba batika ba conflit hein. Ba conflit ze belé o kotikala. Siko atolobia wa eloko togo landela. Ya Jackie azaki mama dikelemba te. Est-ce que mbongo batu yaki awate biloko nde to landela nde wana to résoudre ngo c'est le moto résoudre to longola mais ya ko konda ko tia HJ na kata makambo bon au porter plainte muto signé qui contrat HJ zanani représentant ya fondation Maman Denise na représentant HJ ne ba signé contrat alors représenté par bato théâtre nanani na président Elombe qui est le cordon oyo ado représenté ba comédien et banda ki ndenge nini. Maman Denise, la première dame que je salue en passant, Maman Denise, yao yangoyo, ayaki na matanga ya Mindondo, place oyo amone ke Mindondo akufa ki kakaboye, et puis ça y na regret, ndalba ki aozo groupe Salongo en charge à Pia Bango, ba mikanda médical pour que l'hôpital moko être groupe Salongo, c'était comme ça. C'est Masumu le président Masumu bazo finga lelo zoba ba finga lelo ndoki na bande on a biso miso ba finga Masumu talbaki non ngana président ya ANTPC na kati ya ANTPC ba mikolo pe bazali to tcha ba mikolo wana pe na kati yango batu nyonso mingi to nous retrouver na kati ya ba carte ya HJ c'est Masumu mutalbaki doko wana omoni bien que lelo bazo finga ye un papa comme ça un vieux comme ça ba finga ye. Bon, ça va, ils ont monté na tangi pe na ndenge na ye hein, ndama étude pe zo compter pe na kati on met de côté. Donc tozana ba carte ya HJ
la première dame mutazoa qui a toujours traitement 1.1 trait mais il y a kokufa kokunda ezotala bango te achizi bana morgue te so baki na morgue on aurait dû mais ba achizi azana morgue te au moins te atina ba na cinquantenaire ou bien na ngaliema donc eza okufi famille na yo ezo pe en charge so famille te toke na biflata kaka ndenge ngomisano oui ya sele pesi yebisa biso nanu ba bon moment nini yo pasana mama Shako ebele na kotanga ngote ebele ata moko eza nango ebele kaka yo tia ebele tolia fufu place moko akabila nga safu biloko eza ebele tojwa na eza ebele. Ok, merci. Vraiment, binomo ka bomoni mingi rolo bizali mais to suki na biso awa to suki awa binomo ka bomoni nde bapandi te kendenge ya sila lobi paka ya bulo tozo zela kaka to zakaka toujours awa tozo zela programme ya ba obsèque ya maman na biso Shako. Ok.